Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Moucheni, Mbotama et l'amour. C'est-à-dire, bossa battement, c'est-à-dire poursuivre la binote, beaucoup le bao boling, n'importe quoi, et ça malamou te, et ça li bien te, bozo desservir musique congolaise. Donc à travers Yo Kazadi, nous avons des collègues avec tout le respect. Bozo biso le quoi ndeko na bino biso la musique congolaise artiste. Botika bizalé. C'est-à-dire, on dirait que on a un po, ba monsieur ba yo kana raté, ba bima le quoi ba zoba, ba tumba réseau. Bino ba ya journaliste sika internet. Eza malamonté. Na ebité but ni bozana ngo. Na ebité but ni bozana ngo. Botika ba monsieur ba sala musala. Musique à Congo est comme en retard. C'est-à-dire boza ba tumba c'est ba poursuivre la binote, boko lo ba bolingi ba n'importe quoi, eza malamonté. Ezali bien té. Bozo desservir musique congolaise. Donc à travers Yo Kazadi, nous avons des collègues avec tout le respect. Bozo biso le quoi ndeko na bino biso la musique congolaise artiste. Botika bizalé. Poisson mbongo epa ya Willy Moucheni, il faut akene na kombo manike. OK, ebite ke Willy Moucheni na manike ba yebana na 93 tangu bango kutu bazala te. Osomona, ngana sana guerre na ngana mutu mususu. Na se camoufler pour nazo tina message place mususu, mais lelo oyo tala kaka, ça fait combien d'années banda tokuta na kofi na matanga ti lelo tala abenginga po agangela nga babi kombo na ye. OK, natanga kombo na ye te makambo wana petali ete en tout cas ya Willy limbisa ngai parce que on a mis ton nom dans c'est ça l'histoire parce que tant to occupé non ba vela qui on a 13 ans donc ba tozo kanisa ezakutu yete eza nani man eza mobali na ngai pour vous dire voilà na problème na mobali na ngai o badada ba yebi ba doso ba yebi to na mikolo to na guerre na ye nga nazo pesa message na mwasi na ye o azaka na poto parce que kope salama ki ambongo ki olia na poto elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo tobisali na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mais la solution, mon compte à banzete azawana na Suisse, mon mère na banyo affiché, mais la solution, bati kayo Zambe, Tolobate, Filokobo, Tolobate. Zambe oh Yo. Otani Ozolula ya man. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. na pomade awatoza. Ngai mwasi na ngai pia okuma. Olingi osomba pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et salami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Boke bana pirate. pour la COVID Sabamole, Mipende, Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez la pomade awatoza. Moi c'est un pas commune qui bokon. Na pomade Awatoza. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles,
l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve la solution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merve la solution, batika yo Nzambe, toloba te, biloko boye, toloba te. Nzambe o. Yo. Otani. Ozolula ya bato. Ya yo mpe koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne. www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, esalami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. mpona kovilisa bamole mipende nsima pe tolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, mase yango na baparti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi c'est un pas commune qui bocone. Na pomade Awatoza. Bonjour, vous êtes connectés sur le meilleur site Lenga Congo avec Sam Kazadili nécessaire. Naza, Nakata mon fleury et pas Kofi Olomide, le grand mopa au place Nazo Yamba, Ndekonanga, consort Nanga Maniki, ou vraiment, qui m'a problème qui lobby, mais merci na Yaouli Moucheni Kodamboka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kodamboka. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yawili. Joyeux anniversaire. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour, Moucheni. Mbotama et l'amour. En tout cas, merci beaucoup. On a profité pour nous souhaiter joyeux anniversaire Yaouli Moucheni Kodamboka. On a fait un tongo. Il y a 6h du matin. Et on a le samba ya classe na retard. Baka na suka kuna moi monsieur. Donc Stofana ba. Ko fait le minde au total là, on a payé azokende vraiment les gars mon pas. Vraiment pas de la man les gars mon pas. Vie à bateau, c'est internet, c'est beau respecter ma vie à bateau. C'est-à-dire, on dirait que on a un peu, bah monsieur bah yoka naraté, bah bimaloko bah zoba, bah tout le monde bino bah y a journaliste à sika internet, et ça m'a la montée. Na habité but ni bozanango, na habité but ni bozanango. Botika bah monsieur bah sala musala, musique à Congo est comme une retard.
par rapport à Nigérien, Ivoirien, botika biso travailler to mata. Musicien moko za ennemi, musicien moko azate, to zakaka ba concurrent. To na loba nango bozwa meli to lisasi to munduki bo pesa musicien moko tirer muninga totala. Moko tirer mutata. Donc botia so mo à l'aise. Mon batamia ozozi la manika bimi pananga pour tourner ba aloba so ba n'importe quoi. Bambaka mo Cécile, s'il vous plaît. Ngai pena na kosenga na l'état congolais loi au moins propriété côté la makamaki internet. Parce que toujours que na sans loi kaka bongo, vous croyez permis de tout faire. C'est-à-dire bossa batmo, c'est-à-dire poursuivre binoté, beaucoup loba o bolingi ba n'importe quoi, eza malamu te, ezali bien te. Bozo desservir musique congolaise. Donc à travers Yo Kazadi, nous avons des collègues avec tout le respect. Bozo biso le quoi ba ndeko na bino biso ba musique congolais artiste. Botika bizale liwana. Et ça bien kaka mabe. Oh fingi boy, botala ke boy, alobeli boy. Kaka mabe, to sala ka malamu te. Pona ni malamu to sala ka eloba makate. Bokomango te pona nini. Kaka ba titre makamo mabe pona nini. Pona nini. Je ne sais pas. On a vraiment bien le quoi, bien Rousseau, Kenda, Luambo, Batiga Binote, payer un bon calme quoi. Pour permettre de travailler. Et puis pour considérer ça comme bateau. Botika Osobso le quoi la banini bani. Manika beta musique désormais ceux qui mutalinga le balika monaya beta musique yé mon quoi le babotika ou le quoi soit disait ma porte-parole. Et puis on a profité. Na senga na bino pour nga quartier latin au Edi au merveille bo vitete mon côté interview sans accord écrit nanga soki na kotinda na pese accord écrit pour na ligne nanga ba problème té. Merci beaucoup. Kofi Olomide, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Boyoki, Kofi Olomide alobi oyonso akokaki kolobangai na tunye question morote vraiment alobi oyo ezalaki na kati ya motema na ye. Donc bato amasa internet bande kunanga to sala ka musala oyo to tika ko sala ka bato ba titre to tika ko sala ba n'importe quoi. Sam kasa desalaka ke yinda quelque part na uti pa ya président Kofi Olomide o basolo la kina ya Willy suite à makambo ebima ki na sali vidéo na tangi kombo mutute ba intoxiqué vie na nga ya tongo po bato ba linkolia na lokoso po azwa mbongo epa ya Willy Musheni il faut akene na kombo manike. OK ebite ke Willy Musheni na manike ba yebana na 93 tangu bango kutu bazala te ozomona nga na sana guerre na nga na mutu mususu na se camoufler po nazo tina message place mususu mais lelo oyo tala kaka ça fait combien d'années banda tokuta na Kofi na matanga ti lelo tala abengi nga po agangela nga ozomona abengi ngai po agangela ngai ozomona ndenge za wana vraiment pona nini ezaka kofinga tangu yo Sam Kazadi tangu mutafingi dada tangu mutafingi ya Willy tangu mutafingi Fali tangu mutafinga Kofi na okokate tout ça batu tout ba petit moko ba ye classe na retard ba petit moko baza eloko te nzambe opesi bana na kitoko opesi bango kabelo opesi bango mabala na bana et ko occuper bango ta lelo oyo bato biso yebana bango kala on a entretenu ces relations là depuis nos enfances aujourd'hui na comme talaka ngana comme na problème na Willy tala bana muto yebi bana 93 déjà muto so yeba ne 5 ans ba famille et bon 93 moi na 93 na âge ni lelo. Alors Maniké, tu as posé une question. Qu'est-ce qui va pas au juste vraiment? Et l'autre côté. Si. Et l'autre côté. Viens nanga ya tongo, on a souhaité ba bon anniversaire. Lelo anniversaire ya Willy. Lelo anniversaire ya Willy place aux ba bon anniversaire que les bons dieux, une année de plus qui t'a ajouté, il t'ajoute encore beaucoup d'argent de plus. Hein? Beaucoup d'amour de plus. Hein? Koye banana midi. Na muto Sam Kazadi ayebio na 6h na oya ayebio na 8h. Mukolo muta 6h oyo beta porte fungola oya 8h. Soki lelo oyo nazalaki mutu mususu. Ba sekaki ba sepeli ba biye mais ba yeba kite ke non.
ya Willy azana ba vie na ye ya Willy azape na baka ya Willy na fali ba na problème ti ba pire. Donc Maniké fali pour pas mto atindi été choisi matata pété. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal, à Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Il a choisi Aza Peria Willy à Makilate. Choisi sur Aza Zaraming, Nana Mouchenité. Au moins, il confie place, banana place, mais ma confie, excusez-moi, Sam Kaza. Le monde passe banana pour n'habiter. Pour Nangaï, Nausenga, ya Willy, pardon, et belé, pour Babi, Kombo Naye, ok, Natangaï Kombo Naete, Makambouana Pétaliete, en tout cas, ya Willy, Limbi Sangaï, parce qu'on a mis ton nom dans ces salles l'histoire. Parce que tant que occupé, non, bah, là qu'on a 13 ans, donc, bah, toi, quand ça. Eza Koutouyeté. Eza Nani, man. Eza Moubali Nangaï. Pour vous dire, vous avez un problème Moubali Nangaï. Oh, badada ba yebi, ba josso ba yebi, tu as na mikolo, tu as na guerre na ye. Nga na zo pesa message na moi si na ye o azara na poto, parce que quand pesa la manque en bon et que liam na poto. Et c'est sa vie privée Nangaï. Bache ba ya choisi. Bache ba siko lelo au moins na ote pas kofit. Obi o kofi alobi na ngate. A gangeli nga makasi si les dalles maintenant que ngabia nzambe na nga na kepa kofi pendant kofi modèle olobela nga lelo pona nini kofi abi mozomi yeba li souté oni Willy you abi et entre relation yo bandi banda bo mwana so bo mango na kimukolo o siko o tika na relation ko comme na kimukolo pona nini bana moko bazaka ka ko interpréter makambo likambo zala aba ngo banda ngo na Z. En tout cas, il y a Willy, pardon Mingi, parce que c'est mon frère. Il y a Willy, ce qui y a Willy à Tchenga aux arrêts. C'est une punition pour faire comprendre que non t'es, aux petits nanga, au coquille ko tabuzo bana kombo nanga te na pinir yo. A coquille pété parce que ba vie balobi mais petit wana tozala na e banda bo mwana. Petit wana tozala na e na tongo. On se comprend. Au moins que banane ba oki soni ba so ba kansi ke no songa na oki ya Willy apesi nga punition ne tako ya Willy yemo so azaka nga ya pena yemo na karti na pala ka koti ba zwa e koti sai vanana no alala no po mutu ezonga na bien ba kanta te ke so na senga ya Willy pardon no yo ka soni o ba pardon combien on na senga ya Willy na vinanga. Alors Maniké lelo awa obimi ozali banda donc OK ko tunda kote oyima mo pas Koffi Olomide nani vraiment asali ke Maniké ozala libanda ozala libéré. Moutasai naza libanda naza libéré eza Koffi Olomide abengi ya Willy asoli na ya Willy fali asoli na vie na ye basololi habité wana azali petit na yo abatali na vidéo ba moni ke natangi kombo ya Willy te ba analyser ba beza mal juste interprétation ya mabe mais comme punition ya Willy abakité avanda nano po aye ba rapeni ni azo sala soki basa ko entraîner na soli na ya Willy l'anniversaire ya Willy le anniversaire ya Willy batobele ba éviter que le anniversaire ya Willy mais ngana éviter que le anniversaire ya Willy pas ça vient nga ya tongo yango na loba toujours que non ya Willy pardon là où j'étais offensé tu me pardonnes au yebinde na kola ozaka chaque fois na seli comme ça na yo karaté yo kakate na bakaya limite lelo pa lobinanga biyo kaka bongo limitine okbana bakoli tala kaka Koffi ke oloba ya Willy ke oloba nanga na Koffi ba binanga tikino zo tala bana te na witina na mwana pas Koffi alobinanga zo otali na mwana ndenga koli. Si en tout cas bon mon photo malamo ko na vidéo Jonathan na Maniké na Koffi na miyo ki soni liboso ya Koffi na miyo ki soni non na milingité Lingité. Na milingité mba moko. Donc na moni pas que non offensé ba tonga na banana mo bana bo mwana nanga.
Alors manike batu mingi babinga de partout batu ndingi bazolo babi ken pe na muzo tino na ba erreur ken pe na mutu azocho na ba ken ayeba ki kut makambo wana te jour na sa pe vidéo ken na akite ken akuta déjà vidéo eza en net ken akuta déjà vidéo eza en net ken kuta ne na sa bo vidéo envoyer kota yim tu foko ta yifa da chat la raté bachaka to chaka ngana na sali vidéo ba kotisi to ko biso kota vidéo na système mo ya téléphone so ken pas ken azala kité ne na sa bo écoute ne na sa bo écoute ken na suspenda ngana na essayer dada ken na suspendre nga ken na suspendre ngai abino sana msate na fanda nanu ken ti bazolo banaye azo comprendre tanga tuni nga bi ken tala bi mais osali yango bo poni tala bat ba kantiza ya wili ba bisi komba vie osomona ken na sepela iti en tout cas manike yango moni ti je suis bat pasaki na nini na souciat ba moni ke ken ayete eza suite akanda. Alors manike eleselenga pasi nga la été depuis butu nazana depuis tongo ko assister yo ko tala yo ndeko nanga concert nanga na moni pe bana na moni pe prince aye ma tout ça pour na maman na bango donc bana no nyoso soudé bandeko no na moni bandeko no ebele pour na manike amatisi pilipili oyo na mungwa Sam Kazadi lelo na oloba na bato poto nyoso tant na sali vidéo mutu moko ta imaginer ki ya wili muta imaginer ya wili njora appelé si moto comme ça la émission atikanga tranquille pardon apesanga kimia muto okuta ko apesanga kimia ta sakenda apesanga penza kimia asa akomine ko sala ba émission akomine ko loba to ça que to pas kofi sepeli tabi pourquoi ya ko sala analyse ka ngana lobina ya wili pourquoi pona mutu mususu et pourquoi pona ka ya wili. Est-ce que vous avez un problème yona kisi njora bozo wela problème to ça na problème to so wela te ka poka na reprocher ki concert à moi na te pona nini ngana to na problème to concert à moi na te pona nini mabeni na sala comme banga na bota 7 enfants ngaboye njora finga ngandengo lingi na répondre yo te elo non singa ka bolba njora atika ngana fana na kwenanga au moins analyse ya sala moi le problème est créé tanga na yebara Willy na yebara même babiate. Heureusement ça Willy Musheni vient na yo motema kokite bon so bat mususu ya motema mabe manike maman na Jonathan maman na prince akene prison après bino mo gagner nini moi mon pa wa lobi na nga na ebelo ko soka nga ko leka na vie na nga so muta pese exemple bana na nga les swinga penza. Alors manike elo nini eko calmer manike maman na prince maman na Jonathan pour manike te pour na kosuki ça vraiment na zo sala ba émission na sala sous émission polémique te vous remarquez ngote 2018 na sala sous émission polémique te na finga souste équipe nationale ba na tcha ba na mode d'avion na linga suko finga bango kutu te na koma otala ba na misu na sali makambo na nga na ndenge na nga ba ko tcha kombo ya Willy na pourquoi pour ba lukela nga problème na ba comment lukela nga ba problème na source ba ebi ke Willy Musheni se kofelo mde se fali donc ba kangi nga sikoyo donc ezati ba neutraliser ba tunyoso ona ko kene secours pa na bango tu na piège mo ya bolonga tenga na mwana nzambe ya Willy bon anniversaire ebele oya nanga message no na bana poto bana fanatique nyonso ba nyonso balinga biso bozala calme ezaki nango ya Willy te na problème na ya nanga te mais soki kombo na ye ebimi na likambo ngai na sali limbisanga oya nanga ya tongo oya nanga ya tongo katana. En tout cas, mot de la fin dans le batutu. Mot de la fin, Zakaka, bon anniversaire à Willy Musheni, code Mboka, code mondial. Il a choisi ma tata Lange Céleste. Il a choisi Naibiko Siliki, Nalobai Naya Willy Lote. Longola, Makani za guerre, Nangaina Muto Yoyebi, tout ça na guerre Makasi. On a la viva Naï. En tout cas, il y a Viviane Zumba, Claudine Louyeye. De la sagesse. En tout cas, merci à tout le monde. Soulé, président Soulé, Coco Dilasso. Et ça, au même moment. Bakangisi, fallait pas Bakangisi, il y a encore les lots, donc on dirait... Non, moi je veux pas de polémique, ça n'a rien à voir avec ça. Donc en tout cas, merci à tout le monde. Fimbouna toujours Laura Chou, la chou de l'internet. Déborah Boanga la boire la capacité de l'internet, Cynthia Kapachi. En tout cas, merci beaucoup, merci à toi aussi. Merci beaucoup, vraiment, merci Abed Achour. Abed Achour, mon patron, vraiment Abed Achour. Merci Nabana Poto partout. Merci à Eric Mandala, le président des ignorants. Tendai Maboko Bonko. Ya Willy Mouché, Nico Damboka, joyeux anniversaire à toi, Bavina Nyonso, Sam Kazadi, Nangabi Makasi, Bomonaki Kofelo Mide, n'a pas posé question à l'Obaki ou à Rugoloba. Sam, vraiment, vraiment, Aebinga, Sam Kazadi, le nécessaire. Merci et à la prochaine.
tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata